difficulté à makasi tozana ngona minute ezali nini ezali ke komona bana oyo bazali ko kata kelasi brusquement. Pourquoi? Parce que ba difficulté est occasionnée ba non paiement ya esika bango balalaka. Toyebi ke mutu soki allié alati elamba allié eloko akoti na kati ya libumu. Et la chose la plus importante pour na epeza la ka azo esika ya kolala. Mais si quelqu'un manque un endroit où il peut passer une nuit, c'est là où monaka fazer na balabala zoli apa zolata. Mais tellement qu'il manque les toits, tellement kazane sika ya kolala te, c'est alors qu'il est classé au rang des phasers. Des places aux monake pas ces ça ko komela na kati ya vie. C'est-à-dire comprendre que sika ya kolala c'est quelque ezelo komoko ezali très important na kati ya vie ya moto. Mais na ba borfele na minute oyo bipa ibazali ko vanda garantie basi ba consommer yango ba koti déjà na nyongo il y a 5 mois yango nyongo ya 5 mois. Oui, ça dit que le bailleur a décidé, il est catégorique, il a décidé que les enfants puissent quitter cet endroit. C'est-à-dire on a informé que le mois prochain l'orphelinat ne va pas exister, l'orphelinat va fermer le mois prochain. Pourquoi? Parce que manque y a possibilité. Tozali na commune moko oyo ba visite ezali moins. Ah tozali ko beta c'était na bato mitema malamu. Papa, nzamba pesa yo motema. Parce que si votre argent veut aider les gens, il vous faut avoir ce cœur-là. Parce que si vous n'avez pas ce cœur, si vous n'avez pas ce cœur-là, votre argent aussi ne fera rien. Mais ce qui on a eu, et qui vous allez dépenser, on a eu qu'au circuler, ils allaient à cause de la disposition à monter manayo. C'est la disposition de votre cœur qui fera en sorte que une communauté des enfants, bah ils la soutenir. Et la disposition à monter l'état de votre cœur. Pour te le bara mingi, monter mandé monter décidera pour le boko ibana ko agir. Ce qui monter et bien qu'on décider le beau que ça les locaux mon côté. Raison pour laquelle toujours qu'on les pas inabino pesa sango ya passer. Comme on a ba tous en bango bazana ba 3 ans, ba 4 ans, ba 5 ans. Oh ba yebi ata ba dress na bango te ba yebi esika nini te ba ko kende ko se retrouver na moya lelo o. Maintenant si ces enfants là sont abandonnés à leur triste sort, nous les avons récupérés. Non pour te banako rejeter bango une fois de plus mais to récupérer qui bango pour te banako accompagner bango quelque part. Ba pour retrouver au moins à venir. Comment au moins la lumière de l'horizon. Mais vu la difficulté, moins de visites na katia orphelinat na commune à Kissens. Nous sommes dans une commune et dans l'endroit où nous sommes, visiter ça au côté de Banzele semble difficile pour nous tout kota. Toujours belle na batomité mamalam. Il nous faut au moins une somme na valeur ya $2600. $2600 pour toi bana ko zwa garantie, to zwa ndaku esika moko ya malamu. To bana ko futa ba nyongo po ba nyongo o toza na yango awa. Ezo sala biso na valeur lokola pe ya $1800, c'est-à-dire $2600 ezali ya mbongo oyo. Toza na yango besoin pour na ko zwa garantie et $1800 ezali mbongo oyo otofuta ba nyongo. O toza na yango awa na kati ya lupango toza na yango ba nyongo tozana yango esika mambo etali santé ya bana banyongo tozana yango na mambo etali kelasi ya bana. Et si vous n'agissez pas, ces enfants seront abandonnés à leur triste sort, va se retrouver na balabala. Totangi passage a on a pesa ki maman ozo passage on a pesa ki papa ozo passage. Proverbe 17 verset na yango 20. La Bible dit un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et on a le baki ceux qui nous ambabi motema mabe ko mona bolam tourner tout autour et environnement na. Mais si aujourd'hui batomité en malam que vous êtes maman, batomité en malam vous êtes que papa, bébé loko salanga sengo nzamba kutani sabino papa na mama bobalana boza batomité mamalam. Donc de bo landanga boue, tambo yo kabilo kwa boue au fond de vous, papa zo ebisa mama, mama zo ebisa papa, nous devons agir pour ces enfants. Nous devons faire quelque chose pour ces enfants. Nous devons prendre même les fils que ça et banako koma. Ce qui botindi yango, vous avez sauvé la vie. C'est ça, c'est encore une autre part de l'évangile. Évangile yakoye banako sunga ba bazana katia papa parce que c'est ça la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père. Selon Jacques chapitre 1, le verset 20 et le verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, c'est celle qui consiste à visiter les orphelins. La version Moussouabi, c'est celle qui consiste à prendre soin ya orphelins ya baï o bazana katia passi. Dans la condition bano bakute nango. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions abandonner? Mais moi je n'accepte pas que maman Zolananga, vous accepterez que ces enfants puissent se retourner dans la rue. Non, non. Papa Zolananga, vous n'accepterez pas. N'habitez, aux amours na ministre, aux amours na député, aux songolo pakala. Batombongo basé belé na kati basungara ba bazana kati ya pasi. Parce que beda shoko lungola bano na kati ya pasi.
capacité, pas trop beau gosse. Hein? Muto agisaka sans contrainte. Akolungola bano na kati capacité. Boss Abedachou, Borfelé ya commune ya Kisensu na quartier Mission Siravini Matadi numéro 3. Basange sika kovanda garantie si là bakoti banyongo ya loyer tozobe la bino batamite ya malan. Le pasteur Moïse Mbi, un homme de Dieu dont le cœur est plein de social. Dans le bata bongo, hein, plein de social. Pasteur Moïse Mieza, il a comme kepo naie apporter assistance naie na katia ya vie à Borfelin. Tozobe la bino batu nyonso amité ya malam. Boye bana kosunga bana oyo bazwa esika ya malonga. Et quand vous allez aider ces enfants, yeba que la parole dit ceci, c'est lui qui donne aux pauvres. Vous donnez à ses enfants, mais Dieu prend la position. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chuto bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema bosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tokangamina université Kimbangiste, avenue Kombonango Eza, Marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mosusu Eza plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso yo. Mbote na bandeko nyonso bino baibuku zwa libaku to pe bozo zwa libaku akolanda biso na nzela etando ike chaîne na bino bomesana ko landa yango epesaka bino actualité et HP Média. Vraiment nous vous saluons dans le nom merveilleux suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Wana bozali komona lisusu na bilili ezali o ya bino mosali bomesana ko landa na nzela ya bimission o toyebaka na kosala ya kotalisa bino bato ya mitema malamu bino baye bozali na mitema ya mawa totalisaka bino œuvre sociale oyo tozali kosala na kati ya commune ya Kisenso na quartier Mission Siravini Matadi numéro 3. Commune oyo ezali classée parmi ba commune le plus reculé à ville ya Kinshasa. Oyo azali koloba na bino azali responsable fondateur ya structure oyo ezali œuvre sociale, ezali structure d'hébergement et d'encadrement ya ba enfants de meni oyo tobenga borphelin bana oyo bayebaka te bakanaka te ke lobi bakovivre sans parents, mais réalité à vie et s'imposer et ça lit en sorte que va se retrouver sans parents nassé à moi et bazala abandonné à leur triste sort. Mais Bissonzamba Pesa Bisso Mukumba, il nous a sélectionné, il nous a choisi pour faire ce travail ensemble avec vous, vous qui comprenez la valeur d'une vie et Bozara souvent dans mon messona kolobake toute vie est vie, vous comprenez qu'il n'y a aucune vie à négliger nassé à moi et ndebino batu nous ensemble na bana oyo bozali komona tozalaka na bitidi ya kosambela nzambe de manière à ce que bozala béni à tout moment et que nzambe aibana ko assister bino d'une manière ou d'une autre ba vie na bino ezala ba vie moko et vivre vraiment ba éclat et vivre vraiment assistance ya nzambe. Voilà.
lelo tobimi lisusu liboso na bino na nzela etandoike responsable fondateur ya orphelinat Cœur Affligé aeko talisa bino une préoccupation ezali une urgence o ezali na kati ya orphelinat Cœur Affligé na commune ya Kisenso. Urgence oyo ezali kokende penza epa ya batu oyo bazali mitema malamu, batu oyo nzamba pesa mitema ya mawa, batu oyo nzamba pesa mitema ya bolingo, batu oyo nzamba pesa bango mitema ya koyeba na ko soutenir ba faible. Para moko lobaka na olesaka bana na ngate, mais na olesa pe bana bitiki. Lokola papa, lokola maman, eba que non, quand mes enfants mangent, il y a aussi des enfants qui vivent dans ces amours sans parents. Alors ces enfants-là, leurs parents ne seront pas ressuscités. Mais moi, parent qui est vivant sur cette terre, qui a des enfants, je dois aussi soutenir des enfants au Bazangi parents, car je sais que quand je soutiens des enfants sans parents, je sais que mes enfants aussi reçoivent des bénédictions au bakokaki kotika la ko imaginer ngote déplace wana ozomona bato ya mitema malamu aboyi tant tozotanga na proverbe chapitre na yango 17 na verset na yango 20 proverbe 17 verset na yango 20 Bible za koloba ke un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Mais si nous prenons la contradiction de cette phrase, de ce contexte, un cœur faux ne trouve pas le bonheur, un cœur bon, un cœur plein d'amour, un cœur de compassion trouve le bonheur. Nécessairement, dans Proverbe 22, le verset 9, l'homme dont le cœur est bon, la version cette personne-là trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que Malam, il est celui qui partage son pain aux pauvres. Mais Mouto, un cœur est faux. Mouto Mezamabe, il ne peut pas partager son pain à ceux qui souffrent. En d'autres termes, il ne peut pas intervenir, porter secours Nabano Bazako souffrir. Bano Babeng orphelin. Tu as dit que s'il y a des orphelins qui traînent dans la rue, ils à cause de Mouté Malam, Mouté Mabe au Batu Balaksa Bango. Mais ceux qui peuvent dire notre part, ils ont orphelin Bazako Sungama. Ils à cause de Mouté Malam, il y a Batu Oyo, Baïbaka na coexister. Le kola bino Baïboza Kolanda Biso. Le kola papa nanga vous êtes à l'Europe, le kola maman nanga vous êtes aux États-Unis. Bino Baïboza Liban Nambuka na Baïbaza A. Parce qu'il existe toujours une catégorie à Batu Mité Mamabe, mais il existe toujours une catégorie à Batu Bazali Mité Malamu. Orphelinat Cœur Affligé, Bolandaka ba nouvelle Nengenini, orphelinat Bakana Kozika. Après Kozika et orphelinat, et Bakina ko occasionné ba grande difficulté. O et sali que les loto et ba les sous na ko apparaître na betandoike. Et na ko senga na bande ko bolimbisa so yibo moni na ibina ko lata linette bo ezali parce que misu na nga ezali ko souffrir, manque d'argent, manque de moyens ko somba linette ndenge ezaki recommandé na ba médecin de moni que toye ko tia ne fils que linette ya boy parce que je ne supporte pas la lumière, ça fait déjà pris un temps. Et na batamité en malam Obako sepelande baza kolanda biso abi wana responsable muto akambara orphelin et quand je vais envoyer même quelque chose nanga pona kosunga orphelin donc qui sala en sorte que asomba pata linette kola koyeba na kopambola. Mais notre urgence, notre sujet du jour tozali kolobela lelo ezali par rapport ya mutema malamu na yo mama, mutema malamu na yo papa. Orphelinat Cœur Affligé actuellement et mikuti na kati a une grande difficulté. Beaucoup kabana ba omokonde ba ko s'exprimer au pesa bino ba nouvelle. Et difficulté à makasi tozana ngona minute ezali nini? Ezali ke komona bana oyo bazali ko kata kelasi brusquement. Pourquoi? Parce que ba difficulté est occasionnée ba non paiement ya isika bango balalaka. To ebi ke mutu soki allié alati elamba allié eloko akoti na kati ya libumu. Et la chose la plus importante pour na epeza laka azo isika ya kolala. Mais si quelqu'un manque un endroit où il peut passer une nuit, c'est là où monaka fazer na balabala zoli apa zolata. Mais tellement qu'il manque les toits, tellement kazane sika ya kolala te, c'est alors qu'il est classé au rang des phasers. Des places aux monake pas ces za ko komela na kati ya vie. C'est-à-dire comprendre que sika ya kolala c'est quelque ezelo komoko ezali très important na kati ya vie ya moto. Mais na ba orphelin na minute oyo bipai bazali ko vanda garantie basi ba consommer yango ba koti déjà na nyongo ya 5 mois yango nyongo ya 5 mois. Oui, ça dit que le bailleur a décidé, il est catégorique, il a décidé que les enfants puissent quitter cet endroit. C'est-à-dire on a informé que le mois prochain l'orphelinat ne va pas exister, l'orphelinat va fermer le mois prochain. Pourquoi? Parce que manque ya possibilité. Tozali na commune moko oyo ba visite ezali moins. Ah tozali ko beta c'était na bato ya mitema malamu. Papa nzamba pesa yo motema.
Parce que si votre argent veut aider les gens, il vous faut avoir ce cœur-là. Parce que si vous n'avez pas ce cœur, si vous n'avez pas ce cœur-là, votre argent aussi ne fera rien. Mais ce qui on a eu, et qui vous allez dépenser, on a eu qu'au circuler, ils allaient à cause de la disposition à monter manayo. C'est la disposition de votre cœur qui fera en sorte que une communauté des enfants, vous allez soutenir. Et à disposition à monter l'état de votre cœur. Pour te le mingi, monter mande monter décidera pour le beaucoup et agir. Ce qui monter et bien qu'on décide le beau que ça les lots mon côté raison pour laquelle toujours qu'on les pas inabino pesa sango ya passer comme on a ba tous na bango bazana ba 3 ans ba 4 ans ba 5 ans oh ba yebi ata ba adresse na bango te ba yebi esika nini te ba ko kende ko se retrouver na moya lelo o maintenant si ces enfants là sont abandonnés à leur triste sort. Nous les avons récupérés. Non, potoé banako rejeter bango une fois de plus, mais tout récupérer qui bango, potoé banako accompagner bango quelque part, banako retrouver au moins à venir, banako comment au moins la lumière de l'horizon. Mais vu la difficulté, banako comment moins de visites na katia orphelinat na commune à Kisens, nous sommes dans une commune et dans l'endroit où nous sommes, visiter ça au côté te banzele semble difficile pour nous touquer kota. Tozo bela na batomité mamalam. Il nous faut au moins une somme na valeur ya $2600. $2600 pour toi banako zo garantie, tozo ndaku esika moko ya malam. Toi banako futa ba nyongo po ba nyongo o toza na yango awa. Ezo sala biso na valeur lokola pe ya $1800, c'est-à-dire $2600 ezali ya mbongo oyo toza na yango besoin pour na kozwa garantie et $1800 ezali mbongo oyo poto futa ba nyongo. O toza na yango awa na kati ya lupango toza na yango banyongo toza na yango esika mambo etali santé ya bana banyongo toza na yango na mambo etali kelasi ya bana. Et si vous n'agissez pas, ces enfants seront abandonnés leur triste sort, va se retrouver na balabala. Totangi passage awa na pesa ki maman ozwa passage na pesa ki papa ozwa passage. Proverbe 17 verset na yango 20. La Bible dit un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et on a le baki ceux qui nous ambabi motema mabe ko mona bola moté. Surtout balola yango, c'est que motema malamu nde ko sala nini et ko mona bolam. C'est-à-dire celui dont le cœur est bon, c'est celui-là que Dieu. To yebi biso nyonso ke nzamba za nzambe ya bato mitema mabete, mais nzamba za nzambe ya bato mitema malamu. Yango moniteur naza koloba, je m'adresse souvent na bato ayeba ke ngai nzamba pesanga motema malamu, motema ya mawa. Quand vous avez un orphelin est en danger, la vie d'un orphelin, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'ils continuent ce parcours ou qu'ils arrêtent ce parcours. Parce que ceux qui vont continuer le parcours, ils ont une assurance, ils lobby au bino souhaitera pour na bango, de bo souhaitera, le bozaba ministre, le bozaba député, bozaba docteur, bozaba tout songolo pakala. Nenge bango moko pe balobaka. Mais ceux qui va katikela si lelo, c'est que bazali prédestiné d'une autre façon. Il y a aucun dokuma ba fazer, il y a aucun ba kuluna, il y a aucun ba civique au sein de la société. Mais c'est pas ça notre objectif et c'est pas ça notre souci. Si nous apparaissons, surtout ça apparaître dans les médias, surtout ça apparaître dans Tandoïke, c'est avec les soucis que ensemble avec vous maman, ensemble avec vous. Et puis muto yo azoka motema malam ya ko soutenir orphelin. Nzamba balayaka pe vina. En d'autres termes, ça dit Dieu solutionne aussi ces problèmes, car la main qui donne, c'est celle la main qui reçoit. Au copé sabana au garantie, au copé ça $1000 na, au copé ça $500, $100, 200 na yo, au contribuer parce que awa tozo luka union fait la force. Pour tozo la bana au garantie, tozo la bangonda ko sika mususu. Talabi pai tozali ko vanda na kati ya commune ya Kisenso bozozo ba nouvelle, c'est une commune qui est vandalisée, c'est une commune qui est brutalisée par les phénomènes kuluna. Ah libanda place dans ça l'émission ah et Indaramabe. Vous voyez, et vu que l'état dans lequel la commune se trouve, ezali occasionné ba manque de visites, moyen batuba kitakoto na kati ya commune o ezate parce que il y a trop de kuluna dans l'endroit où nous sommes. Yango tozo belela. Les enfants quand ils voient toutes ces histoires, qu'est-ce qu'ils copient? Moi na akopiara ou ezo tourner tout autour et environnement na. Mais si aujourd'hui batomité en malam que vous êtes maman, batomité en malam vous êtes que papa, et bien loko salanga sengo, nzamba kutani sabino papa na mama bobalana, boza batomité malam. Donc de bo landanga boue. Au fond de vous, papa zoebisa maman, maman zoebisa papa, nous devons agir pour ces enfants. Nous devons faire quelque chose pour ces enfants. Nous devons prendre même les fils que ça. Et ben kokoma. Ce qui botindi yango, vous avez sauvé la vie. C'est ça, c'est encore
encore une autre part de l'évangile. Évangile yakoyeba na kosunga ba bazana kati ya pa, parce que c'est ça la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père. Selon Jacques chapitre 1, le verset 20 et le verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, c'est celle qui consiste à visiter les orphelins. La version Moussouabi, c'est celle qui consiste à prendre soin ya orphelins ya baï o bazana kati ya pasi. Dans la condition bano bakute nango. Qu'est-ce que vous voulez? Que nous puissions abandonner? Mais moi je n'accepte pas que maman Ozolandanga, vous accepterez que ces enfants puissent retourner dans la rue. Non, non. Papa Ozolandanga, vous n'accepterez pas. N'habitez, Ozamona ministre, Ozamona député, Ozasongolo Pakala, Batambongo basé belé, Nakato Basungara Baza Nakati a passé. Est-ce qu'il y a Bédacho Kolungola Bano Nakati a passé? T'es pas trop beau gosse. Hein? Mouto Agisaka sans contrainte. Akolungola Bano Nakati a passé. Boss à Bédachou, Borfelé, il y a commune à Kisensu, dans le quartier Mission Siravini Matadi, numéro 3. Bazange sika kouvanda garantie si là bakoti banyongo ya loyer tozobe la bino batamete à malan. Le pasteur Moïse Mbiye, un homme de Dieu dont le cœur est plein de social dans le bata bongo, hein, plein de social. Pasteur Moïse Mbiye ça eloko mokepo naye apporter assistance naye na kati ya vie à borfelin tozobe la bino batu nyonso amete à malam boye bana kosunga bana oyo bazwa esika ya malonga. Et quand vous allez aider ces enfants, yeba que la parole dit ceci: c'est lui qui donne aux pauvres. Vous donnez à ses enfants, mais Dieu prend la position à kokota nyongo. Ngana yebite nzambe soka koti nyongo na yo s'il y a une circonstance to un événement mo ko empêcher à futa nyongo. Mais cette façon ya kokota nyongo na biso nzamba kotaka ezaka juste schéma o nzambe à s'approprier nango po ebana ko pambola biso davantage. C'est-à-dire nzamba zo recommander yo ebana ko assister bana o parce que il a de grandes bénédictions o ya bongisi na sima po ebana ko pambola. Ndetala bipai to beti porte pai na yo. Tala bipai to kolele pai na yo. Kotika orphelin te azonga na balabala. Kotika orphelin te azangi sika ya kolala. Kotika orphelin te akata kelasi. Arobimane na balabala kozelo kwa kolia, mais avenir na yeko koma obscur, avenir na yeko koma sombre. Mais pendant kaza kotanga azali ko préparer un avenir de manière positive pour être lobby azala un être utile au sein de la société. Utile na kati ya société. Et quand vous êtes en train d'aider ces enfants, vous êtes en train d'amasser de grandes bénédictions na kati ya bavina bino. Des grandes bénédictions, je le dis bien, na kati ya bavina bino. Et vous êtes en train de colorer aussi l'avenir de vos enfants. Et vous êtes en train de bénir aussi vos enfants de manière assez stratégique. Apportez votre assistance à ces enfants. Numéro dans la bande de l'écran. C'est un numéro par lequel vous contactez Bisso. C'est un numéro par lequel vous commandez Bisso na WhatsApp. Ngana sina mona déjà mutu. Et ngolo bateke basali ya nzambe bana nguya te. Bana nguya. Na mona mutu aleka na nzela ya basali ya nzambe. D'une manière ou d'une autre, pesa bo frando esengela ki apesa nzambe pas agréé yango. Mais intervention nzambe tikala ko sali matin na kati ya vina kaka na kati ya musala ou. Mais le jour où cette dame a été informée, na vina tikala ka ko yeba branche yote. Mais le jour où on l'avait informé pour lui dire que maman mais chose étonnante, le jour où la dame a partagé son pain avec les orphelins, la maladie qui a traîné pendant 7 ans, na vie naïe, 7 ans. Vous pouvez imaginer, Nzamba permettre à Koufate, les amoutoum soit belika 2 jours à Kei, jour moko à Kei naïe, mais cette dame a souffert pendant 7 ans. Dans cette maladie. Mais le jour où la dame n'avait pas rendu visite aux orphelins, mais elle avait juste envoyé une équipe bayeko tikabiloko na kombone avec une enveloppe et ba zongi na bango juste après kaka 1 semaine et 4 jours, Nazolo bien 1 semaine et 4 jours, le Seigneur a commencé à déclencher le surnaturel na kati ya vie ya maman. Maman atikala un grand témoignage à chaque fois to les kanaba média, tous en copier sa témoignage ya maman outé. Mais il y a encore tant de témoignages. Pourquoi Nazolo ba que témoignage ezali? Parce que toute personne qui obéit à l'insi du le Seigneur. L'insi dit le Seigneur, c'est pas ce que moi je dis. L'insi dit le Seigneur, c'est ce qui est écrit. Donc moi je ne fais qu'interpréter l'insi dit le Seigneur. On comprend? Ce qui
ngai na yo tosi mokano akotosa l'insi dit le Seigneur. C'est alors que s'éclate au babengaka le miracle na kati ya ba vie na biso. Na yebi koza na problème. Voici une occasion par laquelle le Seigneur veut parfois solutionner ton problème là, donner une solution à ton problème, essuyer tes larmes. Anga kiti sa dose ya souffrance wana, exterminer yango parce que avant que le Seigneur agisse, le Seigneur attend de nous toujours quelque chose parce que na lobarango nzamba ya ko sala en deuxième position. Dieu n'agit pas en première position, il vient toujours en deuxième position car il est écrit si tu obéis à la voix de l'Éternel, donc ngai na une de tes responsabilités to ça y est, et après en retour Dieu vient avec les retours. Nzamba ya kana retour yakana banda nzambe ba banda kai obanda nzambe na nzela ya bana oyo tala bipai mususu nzamba abatami oza mosala nzambe ozolanda biso depuis les États-Unis, oza mosala nzambe ozolanda biso depuis l'Europe, oza mosala nzambe ozolanda biso de quelque part, de là où vous êtes oza kolanda biso. Vous prenez la décision d'assister ces enfants, vous prenez la décision non, moi je ne peux pas permettre à ce que les petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'ils puissent se retrouver sans toi. Non, moi je dois soutenir ces enfants, je dois faire un effort. Pourtant to kozwa ndaku ya sika boromona yango ndeni to kochakule ndeni to kobongisa ndeni to koma ni emplacement adresse ko changer et ko changer tout simplement par rapport ya mitema malamu na bino. Nous croyons na mitema malamu o nzamba pesa bino ya onde tozo ndimela. Nous croyons que na nzela mitema malamu wana que le Seigneur aura sa part de gloire. Na nzela mitema malamu na bino nzamba kozwa part ya gloire na. Pourquoi? Parce que mitema malamu na bino tango ezali ko agir en faveur ya bana oyo, tango ezali ko aider bana oyo na kati ya ba difficulté, déplacer nzamba za kozwa lokumu. Tozana besoin d'assistance na bino pour pesa ba orphelin esika ya malonga esika ya kimia to ba orphelin ba bana kulunga na kati ya difficulté oyo bakata kelasi te kelasi na bango e bana kokata na te. Je suis la personne qui connaît mieux le besoin qui se trouve dans ce travail parce que nazali les responsables fondateurs il y a musala oyo. Je pense bien que ceux qui ont contacté biso contacté monsieur Kanda Némi Cédric na numéro ezako affiché na kati ya ezako affiché na bande de l'écran na au contacter biso et tokoyeba na kopesa yo ba détail. Ce qui tobimaki liboso na o papa, tobimaki liboso na o maman ndeko mwasi pe mobali, autorité son excellence honorable, ce qui toyi ko apparaître liboso na yo na nzela etandoike ezalaki pona kotalisa yo musala otozali kosala ezaki pe pona kolobela o kosala o juste rappelle que il n'y a aucune vie à négliger na se amoy pe pona kotalisa OK na commune ya Kisensu il y a toute une communauté des enfants orphelins. On a ministre la réalité fait en sorte que baïbana ko perdre la bonne voie sur laquelle baïbina ko se retrouver. Maintenant vos décisions par rapport à la disposition mité manabino ezali nini. Vous décidez que ces enfants babunga nzela malamu sur laquelle ba se retrouver to pe ba continuer nzela na malamu. Alors ce qui bo sepeli na ebi ke mité malamu ko tindika bino ete pona koloba bana ou ba continuer. Non bano faut ba continuer ko tanga. Bano esengeli bazali sika mwa malamu babatela malobi nzamba komisa bango batu ya akomisa bango batu munene. To ebi ete liwa na se amoyi ezala keloko oyo mutu aponaka yango te. Mutu admiraka pe yango te. Mais ça ba réalité oyo ekoma. Mutu mo otakotika libanga na se amoyi ya bandeko bakei tomoni yango ya biso toyebi te lobi ekozala nini pona biso. Mais bolamu ozosala lelo ekoki kozonga même au-dessus ya oyo ya bana na yo. Parce que le bienfait ne meurt jamais, le bienfait ne disparaît jamais. C'est une sémence qui ne s'efface jamais. C'est une sémence qui ne se détruit jamais, mais une sémence qui a des répercussions d'une manière ou d'une autre sur nos vies. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Et cette récolte ira même dans la vie de tes enfants. Car le bienfait ne meurt jamais. Aider les orphelins na kati ya difficulté otozali bozela te lobi to sale to benga isusu cameraman aya kotalisa ba image pour dire que non tala bana orphelin ba bengani bango na kati ya lupangu bazana esika ko vanda te wane kozala dignité lokola déjà bana bazungolu baza kotanga. Là je profite pour na koyebisa ndeko na biso za depuis Paris, depuis France, papa Adam qui est à la orphelin bango na kati ya difficulté na commune ya Kisensu na moni ndeko na biso Cédric Fadji depuis Paris tala orphelin na kati ya difficulté bazana ngo na moni docteur Nako Janou depuis Mbandaka na moni maître Jérémy Kalala avocat présidentiel bipa yozali tala orphelin na kati ya difficulté docteur Beach
tala orphelin na kati ya difficulté hein bozamu ebele pour citer des noms Mama Coco depuis Paris tala orphelin na kati ya difficulté Ser Mbelu Ilunga hein depuis les États-Unis hein tala orphelin na kati ya difficulté oyo bayebi na kozala nango agissez tozozela bino o bino bokotinda tokangisa yango tokolakisa bino ke botala o tozue pa ina bino yangoyo toyebi na kozela bana o esika ya kovanda ya malonga et vous serez satisfait, vous serez content komona orphelin ko retrouver esika moko ya malamu ya kolala ya kitoko bokozana esengo ya komona ke orphelin bazui adresse moko oyo ata soko uti poto ye na Kinshasa pona ko atteindre bango ekozala facile parce que za bandeko ebele tango ya na Kinshasa zo banga kokota komina Kisensu kuna kuluna kuna incivisme kuna banditisme raison pour laquelle to sengi pa ina bino bopesa bana opposition ya malonga boyebana kusunga bana oyo et que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos travails, que Dieu bénisse vos entreprises, que la maladie s'éloigne de vous et que la pauvreté oublie vos adresses et que les problèmes qui peuvent surgir dans vos parcours soient effacés par la puissance de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous par rapport à ces bonnes décisions que vous prenez et de pouvoir intervenir dans la vie des orphelins. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Là, c'était votre humble serviteur, le responsable fondateur de l'orphelinat Cœur Affligé qui s'y trouve actuellement dans la commune de Kisenso, quartier Mission, Siravni Matadi numéro 3. Et nous souhaitons et nous avons l'espoir que grâce à vous, nous aurons une nouvelle adresse. Nzamba Pambolayo, parce que Orphelin Zozo Esika ya Kitoko, ya Malamu, ya Kovanda, à travers Motema Malamu Nayo. Ciao, à nous revoir.